Ouais, moi, je te réponds à Yango. Eza bato, na ebite bato an bazolo baso baza inspecteur et enseignement et éducation nationale to ebite. C'est un certain type kokonyangi o ateka ba mabele ya ba mama ya batu ba veuve pour kende ko sala ambiance na Italie. Bango bagoya koloba mambuke Félix ba diplôme neza solo te. Balakisa biso ya Kabila, soki Kabila ye azwa ba diplôme solo na institut nini baza mibali kaka po toke musika te bakata esko po aza na faux diplôme baomona oyo ekoyela bango donc oyo ekoyela bango ezaka oyo nalobaka ke omoni olie bakanga valise na bango na décembre bakolinga baanticipe yango lelo so mpe tozoloba na bato boye nyonso bozwaka na kinga kati mokolo Kabila kokima soko omema ngombe mema na yo ekoma kuna balobi na nga bato ya MLC ke mpo nabengaki F bazali bakara bala sorcière nzete babenga yango nzete ngando babenga ngando nabengaki ebongo mpo bango bazobunga tro bango lere bango bato na bango baoloba ba n'importe quoi biso totika bango batakaka fati koko nyanya aza mutu moko boye azolukane makambu Kabila okima na ye te bakoko nyangi bana place ba okende exil te nazoye biso Tatiana bakoko nyangi neti na Europe babando bete chaque jour et pas ba congolais ye exil na ye kozala na ba Costa Rica bamboka mone ba Madagascar ozoko Bandeko balandi ya Congo Millennium kopesa bino basango mais mazali kolekana na République démocratique du Congo ezali penza mbela oyo biso tozwa pona bino baebanso bolandaka biso kasi lelo penza ezali mokolo oyo ebongisami pona messe ya ba martyr nyonso bawa pona ekolo ya le 19 septembre na yango kasi pona compte ya UDPS toyambi pona bino mwana mboka fils mukoko kasi pona intime tobengaka ye mingi National. Bonjour. Bonjour Mama Tatiana. National balandi ya Congo Millennium bazali kolanda to e banano boni santé ya président Fachi. Ouais, santé ya maboko pembe eza super forme. Aza kitoko. Fils mukoko lelo penza soki toyambi o c'est vrai to resola pema solo le 19 septembre kasi to bandana fils mukoko est-ce que yoki que bakoloba bako douter na diplôme ya Fachi et pas nan balobi te Fachi alongo bani kozala président de la République te parce que diplôme na ye talaka ke ko compliqué oyoki yango te ouais moi to sto réponda yango eza bato na ebite bato an bazolo baso baza inspecteur et enseignement et éducation nationale to ebite. C'est un certain type kokonyangi o ateka ba mabele ya ba mama ya batu ba veuve pour kende ko sala ambiance na Italie. Ozo comprendre ponga na international kokonyangi mbongo azwaki na spoliation ya mabele batu enda osala ambiance na Italie. Bango bagoya koloba mambuke Félix ba diplôme neza solo te. Balakisa biso ya Kabila soki Kabila ye azwa ba diplôme solo na institut nini ozomona c'est un faux débat o baolinga baela biso so baza mibali kaka po toke musika te bakata esko po aza na faux diplôme baomona oyo ekoyela bango donc oyo ekoyela bango ezaka oyo nalobaka ke omoni olie bakanga valise na bango na décembre bakolinga baanticipe yango lelo donc mambo wana baoloba les chiens à boire la caravane passe biso pona biso c'est Félix oyazawana donc tokolanda ba troubadour neti bakoko nyangi te mais National ozoyeba ke bango petit baoloba pe baza na moi raison na bango quelle raison donc Fachi atanga na ye mwana docteur en droit ya liboso na mboko oyo papa kutu ya puso azotangisa mwana siko un docteur en droit neti seke datangisa mwana te ata yo moko boye na social omona yango ekosala babiloko na baloba eza nango babiloko moko boye donc quand tu veux noyer ton chien quoi
oko accuser de rage mais biso to occupé en te. Et en plus ba diplôme bango ba oninga ba lobela biso wana ba diplôme bango esalaka ba fulu esalaka ba assassinat nde babomi baboma ba tous les 19 septembre ba diplôme wana esale le côté. Ce sont des gens au bazar na science sans conscience ne que ruine de l'âme. Dans maramba ba diplôme Congolais na tina ba diplôme te Congolais na besoin ya muto azana courage politique ya ko transformer société. C'est ça au Congolais na ngopo ça. Ah toroka fils mukoko tango azoloba penza azomata makasi na ashuso simbi koko nyango monye fa bosaleni. Koko nyango aza mutu moboye azolukane makambu kabila okima na ete. Bakoko nyangi ba na place ba okende exil te nazo yebiso Tatiana. Bakoko nyangi neti na Europe ba bando bete chaque jour et pas ba Congolais. Ye exil na ye kozana ba Costa Rica, ba mboka mone ba Madagascar. Ozo comprendre? Donc ye nenga zana omoni mutune koko nyangi muko kabila okima solution po na yeza afongoli tono ya sid akoti na kati ya sili. Vous assure. Mais nazoye bisao. Nazoye bisao, ce sont des gens au babenga des fous. Au moni ba fou du roi. Moi quand je parle, quand je fais la politique, je me réfère à la politique internationale. Na Côte d'Ivoire, eza na jeune mo banda benga Bleu Goudé. Asala ba makambu aloba ba maloba mabe. Mais mukolo pouvoir à Laurent Koyaki, Bleu Goudé. Akima Laurent Akima ye Akima kenda ko se retrouver na Ghana. Ezande bakoko nyangi wana bazela peuple a ko salara ba en justice dans quelques jours. Moi namboka fils mukoko za sûr que l'élection est le 23 décembre. L'élection pour na biso IDPS toza pour eza le 23. Mais soki bango ba salinde bazo sa ba manœuvre na bango ba organiser l'élection le 23 te automatiquement toko appliquer autobengi transition sans monsieur Kabila. Sans présidence. Transition sans Kabila eko sala manamboko yo. Parce qu'à ce moment-là, pouvoir na bango eko sala lisusu te, le peuple va prendre le pouvoir. Le peuple va prendre le pouvoir conformément à l'article 64. Fils Mukoko article comme Kobima déjà donc eza penza moto makasi. Fils Mukoko toso la penza souvenir nini yo za kanango na bayo ba wa le 19 septembre. Ouais, souvenir nanga Tatiana d'abord naza parmi ba rescapé oyo ba bika le 19 wana na buto ba côté la biso na permanence à UDPS. Parce que na période wana tito comme le 19 na banda kolala na permanence pour la préparation politique et spirituelle ya ba combattant pour l'action wana. Mais il s'est fait que le même 19 wana na aux environs ya Mombele. Le pouvoir bandit de Kabila a tué un peuple à main nue à Wanamboko. Le peuple était à main nue, ils ont tué ce peuple-là. Pouvoir ya Kabila oyo. Et quand on a permanence à l'IDPS, et boaka gaz pour batouba quoi qui pelekese, ba boaka acide ba boma batou. Et je suis en train de dire aux kabilistes, malgré que Félix Azolo ba réconciliation, mais en politique, il peut y avoir réconciliation que quand on a fait justice. Bato Kabila boma, na minito bato Kabila boma, baza bantabate, oyo bakoyoko boma, babosani bilongi na bango. Ce sont des personnes on Nzambe appelle ça qui vit. C'est-à-dire, Batouana, o Bakufa, Makina na bango zo ganga justice. Kabila ebake, pour nous l'IDPS au pouvoir un jour, ça ne sera pas question de ce pays. Il sera jugé ici au pays, na ba crime na enyo sozo salawan. Donc les lots, pour Nangaï, pour na parti Nangaï, pour président Nanga Félix, ezali journée oyo, il y a réarmement moral. Car la lutte continue. L'air tozo kanisa bato bakufa, ezo pesa biso kanda, pezo pesa biso courage ya continuer combat.
ebangi saute fils mukoko tango yoka déjà que yo mopozara déjà victime mais au rata yango ezo bangi saute parce que pe motuno eza motuno penza Yann Marie Bonga tuna kinga lobi nanga Tatiana soko zweli biso penza ozweli biso national tunela biso ye est-ce que abanga kate ouais Tatiana d'abord ngana oye biso ngana za ba benga le dernier fils à Tshisekedi atikaka signature. Soko benga national, moi j'ai fui nommé par Tshisekedi l'air alinga kende. Les pères. Les pères. C'est-à-dire na minito ngande naza vacciné contre la peur. Pe na monaka vaut na kufa nanga que na continuer ko vivre na pouvoir monde médiocre neta Kabila. Naza na vision moko boye ya ba makambu. Natambolaka l'aise, naza l'aise. Pour nanga conception nango na linga ba congolais nyoso baza nango bayeba ke Kabila azana ni droit ou pouvoir ya kopesa batu vie ou bien ya ko retrancher bango vie. C'est-à-dire Kabila ndenga zali wana na minute yo aza eloko te. Ngati na alaka na vie c'est Nzambe nde asalaka na za na vie. Soki pe lelo na kwei na champ de bataille Nzambe nde akosala kombo nange kotikala ke un jour bakokundanga ndenge tokanisaka un jour so tokundi Tshisekedi na nsele bakundanga pembeni na Tshisekedi po omoni place oyo bakotia mausolée Tshisekedi on va enterrer que des combattants et des héros. Vous êtes sûr que Salema et que Salam nous sommes les hommes de la foi. Kabila ne va pas réviser la constitution. Pe Kabila a rejeté éponge. Batubandima et bisoté. Et go salam. Fils Mukoko, attends que moko ya UDPS oloba biso nanu. Mais nini solo le maki na Bruxelles kuna est-ce que candidat unique oya opposition eza fachi topé eza yete. Ouais, pona mambuya o ba soleil na Bruxelles ezala ina idée ya kosala communiquer. Mais nous avons éveillé la population en minute. On ne peut pas chasser un dictateur par de simples communiqués de salon. Moi, je suis un combattant. Babiloko, bazo sala na Bruxelles, Bakafri d'ici, Toyoki. Mais nous voulons des actions concrètes pour chasser ces bandits ici, Kabila. Et en plus, Makambu yako tergiversé pour la remise sa candidature commune. Tozoye batina bazo sala, bazo umelati. Nazolo bana batu bazonga na tradition africaine. Et lobi boy, taba ya batu ebele alala ga libanda. Taba oyo kanisi keza ya kamere, oke kamere azana shetemba na amida. Taba o kanisi keza ya Katumbi, oke Katumbi alingaki ya Kongo bakale na Kasumbale sa kota Zambi. Taba o kanisi ke ezali ya Matungulu. Azotanga livre n'économie. Tabao kanisi keza ya Félix azana matinée politique na ba combattant. Taba ana kolala libanda. Tozana besoin ba pesa biso mukolo ntaba oya koyeba ke nazonga noki pona ko santabana. Tozotikela bango meeting eza le 29 le 29 wana meeting après le 29 ba bimisa so kombo ya oyo arobando pesa biso ba mot d'ordre. Soki ba bimisite, je passerai tant que le chargé de la mobilisation UDPS pour na ko exiger na Félix alongwa na lycée bosangani wana ya batu wana oyo bazolinga ba distraire biso to s'occuper na ba mouvement citoyen comment toko se débarrasser na Kabila o parce que on en a marre. National tozo solo là parce que la monique ba opposant nyoso bakenda ki a principe Martin Fayulu atikala na Kinshasa poani ba opposant ba yoka na teto ezani ba yoka te talibisote. Le problème est que peuple congolais ayeba ke ye monde aza responsable batu bakoye la changement te peuple congolais il faut ayeba ke yende il faut un leader ya destin na ye ndenge nga fils mukoko malgré toi ala na ba Félix na parti nazali na mimona na Tshisekedi ndatikela nga mission. Na sala orchestre propagande à Félix na zwa $1 et pas na eti. Lelo na sali des émissions pour la propagande à parti candidat favori. Na tuna ka mutu permission te. Tshisekedi ayebsanga oh yo monyo ko sala bien pour na cause sala yango.
peuple congolais atika kokanisa ke il faut Félix alambela e biloko na ba mayonnaise atiele na mesa. Basi bayebisa biso prenez-vous en charge. Ozo comprendre. Tshisekedi a sa pesa biso pouvoir wana. Pourquoi il veut bando bouler ba Fayou le consort? Pourquoi? Fils Mukoko, omati penzo omati. Na kitisono omwa muke. Fils Mukoko. Siko ndeza boyozo liki akake. Fatim Toza président de la République. Mais Félix Ifazala peut permettre biso UDPS au pouvoir. Toi arrivé à la cité Mobimbo, tu as la cité des martyrs. Fils Mukoko, pour un opposant Bozoyo Kanate. Koyo Kanate par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Pour Zoloba déjà, on a Bruxelles, Makambouana, Bakende, Koloba, appelle les Elanan. Mamblino Kende, Koba, Bruxelles, Kuna, Makambouana, et Talibisote, Tozan besoin, on dirait un mot opposant, Pebokanya. Le problème est la vérité, c'est Kabouanite. Na Bruxelles, Bakel, Kuna, Batumsu, Bakatani, na course. Et là, on y est, ezo Kangabango, Balobake, to soutenir Bino. Et comme il y a un débat, Bisom Trepse, on va qu'il y ait un cours constitutionnel, oh, ma juge à la tafoula, rajon n'a pas perdu. Bango mo bakel kuna bakel au sein opposition républicaine. Bakati bango. Bozo courage ya koloba ke tozo soutenir tel. Véritable kabwanite. Les tozo yebisa bango ke au moni na Afrique du Sud. Sokozo sa politique, il faut se référer dans la politique à mboka msous. En Afrique du Sud, il y avait aussi les autres partis noirs. Mais les partis noirs, les télématés pour bailler, bisa ANC, que biso. Biso to banda makambo, au moment où tu me souba ça, dans la société, il y a papa, na ba sibé zaï. Vous comprenez? Si vous biso to zana bato, ba kufa na makam na biso belé, oh il faut te consoler ma famille na bango. Yo au sali parti n'aura lelo, oh ya lo ba biso to vanda notre discuter poste ya président. Ton dimango. Fils Mukoko. Boka ni na MLC poani. Oh. Bato MLC baloba na nyatarasu na ba chaîne na bango te. Mais président Fatia loba to tia na se na cadre que yango no mona sali be mission na ngami balé et les cartes internet candidat favori na parlement citoyen. Na idée que batu ba soutenir ngana zo ba matériel soki tozi bukonzi na ofongola chaîne à TV ya vérité. Pokuna balobi na bato MLC que pona bengaki F Bazai ba karaba la sorcière. Nzete ba benga ngo nzete. Ngando ba benga ngando. Na bengaki bongo po bango bazo bunga trop bango. L'air bango ba batuna bango ba loba n'importe quoi biso to tika bango batakaka fati. Ba déclaration ne tombe ba salaki ya koloba ke ba o tu batikali baza ba opposante to tikai. Paza munene. Oh. Fils Mukoko, caméra ngwana senga mama Eve pardon. Na senge pardon na monyelo na saliete. Na politique ya laka ermo bogo benda na 10 mais ermo bango ba bandana ko senga biso pardon. Bon, biso de la tosto limbisa ba on a maramunyo so ba ofinga biso nga na problème nete yaza ser nanga tozalaka ne na IDPS azalaka secrétaire national chargé ya condition féminine na monele otoko bomanate na zongisa gende na droit chemin e bake ba finga palo la la rate pe palo e bimisa ote. Fils Mukoko mais biso so akisasa toyebi ke mama wana zo samsa makasi ya mama Eve a sala pona parti na bango a sala banani musala pona parti na bango MLC. Tobeta maso msuto, tosi to sala cesser les faits. Tobeta maso. Mais oyebi ke so bemba yaki awa bino IDPS bonga botiki les places. To tikele na ninyan. O 10 ans vanda ki aza ko observer nyonso ya kuti ba mituka ba jaune ba. Na ko memanga na polémique té. Mbemba zala danger na 2006. Leleza lelo. Omoni seri mbemba sala ba succès na 2006. Félix atondi sara s'intéresse. Mais na minute Félix n'est leader à Nouveau Testament. Oya koboya asa mokilnai. Et bon bemba leader ani. Ancien Testament ba 2006. Vérité en wa sona bandolo ba boy ba tomboki. Na boy to yende kolele bembe kolela kosaba matanga na cadre que tokanisa bato ba kufaki. Po na IDPS pe bosali yebisa biso mwa liloba mo boy na IDPS bo bongisa kuna ndeni. Na IDPS kalate se jazolo ba kuna tokanisaki ke awe za mwa ponctuel kalate se jazoloba
toyende ko soutenir ba jeune oyo ba boya gagner ba sali ba mouvement citoyen na cadre kolité ya ondo moninga tant qu'éclaireur déjà c'est jatindinga na kitana on ata ba disposition kalate ba konza parti ba roya mais na minute oyo makambo le 19 oyo eza journée mobo tozo tala ngo eza ne journée au protocole sa kanda vraiment les totala bato abakufa bazala susute et pesa biso kanda to s'occuper na Kabila ngana ko à l'aise nazo pesa mot d'ordre boy omoni Sasunge sponga na len exil na Brazzaville Sassou pas gagner guerre ayebisa ibatuke na salaire au foot abinote nyoso bozwa côté lisuba vandara na plateau et komi abino biso pe tozoloba na batu boy nyoso bozwa na kingaka ti mukolo Kabila ko kima soko mema ngombe mema na yo e koma yayo yangwana Fils Mukoko tokomi na suka liloba na ya suka par rapport ya émission na biso l'invité à mokolo ya lelo liloba na nga na loba na bino ba congolais bitumbeza makasi dans un combat politique jour na vanda na vie Tshisekedi azolia masango a foire na veranda na e ayebisinga boye na combat politique kotala ka calendrier te sinon toko ya kolobe umeli na combat politique balata ka montre te sinon toko loba erni to gagner combat politique zala constant si tozoloba na bino ke bozala constant nazoloba makambu ya compagnon nanga ya prison Rossi moi j'ai fait la prison vers Rossi na Kankokolo aye lera loba nanga slogan na wana banda koma na carton ya mukiana le peuple gagne toujours na banda comprendre été mais un jour lera kufi na yeko comprendre loko banda lobela nga wana na kasho ponga na bimaki avant ye na tikaki na kati ya kasho et puis aussi na yeko comprendre siko qu'est-ce que le peuple gagne toujours et ça message à foi c'est-à-dire à ta dictateur à Kembi à Zuba mercenaire peuple a gagné à kaka ata Kabila tiki mandefu ebele neti Hitler peuple a gagné kaka le peuple gagne toujours bozala na foi kalate Congo zolongwa état voyou et comme état démocratique bozo zonga toko yamba na biso na bino parce que na momo so boye awa boko vivre te biso ku nzambe akamwa ke toza vivant taka batu balia ba Thompson na ba bébé ozo comprendre bilo nde toza boye tomela ba miliki mo boye ba komo na ba Mizwel miliki kombo Mizwel bino seri bokenda poto boye bakaka nido milika nido na kerigol mais lelo koma ba miliki komo na Vitalite Mizwel yo soko ya okokango yango nde bino nde boza kuna bobenga bandeko na bino botika boyebisa bango basalaka baventure te ya okenda ba réunion ba médiocre soko yoki ka ndeko no akenda réunion ba médiocre ata mwa mbongo tindelaka e kata eko kotindelaka yango susu te message na wana kopesa batutu yango merci Tachana. Merci national wana ezalaki ya bino Fils Mukoko moko combattant ya UDPS. Merci na ba nyonso bo meseni kolanda biso tolingi bino tellement mingi. Merci à Yemoro Babenga na kombo ya Jolie Mayala. Merci à Pasi Osango la première dame ya commune ya Bandalungwa et merci à tout le monde bozé belé bayo bolinga biso bo bapeke biso pe tolingi bino tellement makasi ya commanda Bambou Babi Golf One. Merci à vous, merci à tout le monde, merci l'équipe technique Mombaya Congo Millennium, merci à Yarik Lusandou, merci à Ya Bébé Faïla, merci également à Ya Katobo Fenda, merci à Ya Judith RDC Bonga. Tous se retrouver na bino prochainement na kaka na émission na biso l'invité. Merci l'équipe technique Mombaya Congo Millennium, merci na Yoben, merci aussi à moi-même Tatiana Osan au câble mère de la presse congolaise, Bobby l'honorable de la presse Naranga Moro. Bonga bongo te tolingara boy. À suivre na ba prochaine émission. Oezoya, merci beaucoup à Papa Riki Dibendi et à sa femme Maman Jolie Dibendi. Au revoir.